Lingomba lioko ya Baibo Sembo ya Canada mingi ba avoka lisengi na Cour pénale internationale kofungola enquête pona mbeba inso e salama na mokonzi ya kala Joseph Kabila na basungi baye na RDC. Partenariat canadien pour la justice internationale et lobby et sengeli CPI etala mbeba lokola koboma kokanga bato pamba pamba kobeta kozwa basi na makasi pe kolimisa bato oyo Kabila pe bayimbula matari ya kala bazali na mokumba na yango. Cour constitutionnelle ekweyisi Jean-Marc Kabunda mercredi na bosenga na ye ya koboya mokano mwa kolongola ye na ebonga ya premier vice-président ya Assemblée nationale. Basambeli ya Kabunda mokambi ya UDPS na esika ya président Félix Tshisekedi balaki komema likambo yango na cour ya cassation. Libota lia Zuzi Raphaël Yani Onvungu Liboyi Kondima bilembo bia autopsie mbula matari esakolaki mardi na koloba ete akufaki na kobetama na motu. Bayi libota balobi ete yango ekokaki kosalema te po Zuzi Yani azalaki kobatelama na ba policier. Ba avoka ya libota basengi anketi ya somi ya bayi molongo. Ministère public esengi etumbu ya mibu tuku mibale pona évêque Pascal Mukuna na busambisa mibwaye pona kozwa Mami Chibola na makasi. Esengi pe lisusu mibu mibale pona kobangisa Mami Chibola pe sanza mibale na lomande ya million moko na ndambo ya franc congolais pona kokanga mikanda ya lopango ya mobali waye. Général Evariste Ndayishimiye azali kolapa ndai pe kovanda na bokonzi lelo na Gitega engumba mokonzi ya Burundi. Esengelaki milulu miye misalema le 21 août kasi Cour constitutionnelle epusaki yango sima na liwa ya mbalakaka ya président Pierre Nkurunziza le 9 juin.